fallait du chemin à faire. Voilà. Au moins, les artistes sont déjà 7 disques d'or. Ato mati tapis rouge te. Au kanga masolo. Poto yebi. Parce que fallait Robina Lukusobi, Olinga Luketu. Robina ni. Atambongo foutela. Atambongo. Ezo Kusobi, le soy babenga honini. Vous comprenez? Arrêtez na mbongo, ata $100 à garantie en d'accord zara na ngotando vendre pas battre. Era boma ki fali na mwasi na ye pour na intérêt au somba jeep. Pour l'intérêt au somba. Il y a somba jeep. Est-ce que non je te dis. Loba quoi, loba. Jeep on est somba na la team Niki. Oh non le bango. Bari wana. Gimsa kenda tapis rouge, yo kenda da tapis rouge mkoni. Artiste au coma de tapis rouge mkoni ya ko linga otambola la muto te ya osama mama minene yo sala mama minene te au lexota benga no ba mibale na ndenga mabeterité otana benga fali bakenda ba benga bango te elo bakenda sa kuna ebana te bozaki même pas invité de bokende ka bokanga ba photo na ba musicien nabi muto aka ko remettre ko fait le midi concert à Bercy aba ko remettre disque d'or ezalaka. Ils ont la deuxième personnalité. Dans la maison peut ça disque d'or. Comment la maison de rebelle. Il y a la deuxième personne. Ok. Deuxième personnalité. Ok. Dans ma solo disque d'or. Deuxième personne. C'est lui. C'est un blanc. Bah musicien ils sont batika de bapé ça bango na ba noir. Sarah Tamboli n'a combien de places? Ok. Abandawa na baken piano ba bebani alonga baken piano comme que l'orchestre fali l'orchestre fali que bavani ti marambo ndo lukazuite ipo na yeza kiloko ndo kanga bana fali suki fait ba mona ye azala vraiment ero ya na orchestre abosani que musicien que nana aza star voilà marambo wana ya mamna ero kanga bana suki ba pesa kombongo asili kaseni alongwa komo ke tonga ko tonga akenda na orchestre ba benga na ye monde c'est elle-même azaka na ba compte rendre na ye era monika bimiso de na mutema lelo komo benga fali aza ya na biso fali ya na nga famille mais yo ya na yo okisonyo leksa mutakani ya miso batu te olobi kazaka impuissant mara mwana to loba Sarah osala bongo asala yango pe na oblige batu ba pese mbo. Moi je dis la vérité il y a zara mwana musala ndako fali zara nunu era ndo kendo kanga bana fali suki ngana to zaka bando kanga bana na suki. Merci to continue. Après rien moi Monique non a côté prison le quoi ba luka na zonga sous deuxième fois bon makambo bakangela Sarah et makambuté parce que Niki na ex papa bane bana problème bakangela ka makambu ba secret na bango oyaka ko dévoiler na télévision ba secret ya banani ya fali na mwasi na ndenge bande ko lobango monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Et voilà, vous êtes sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Likolo TV, Otolobaka vitesse au wapi na nenga mukete. Ça dépend na l'air au bino borolanda biso na banda kuna bino na ba téléphone na bino na mituka. Boza wana borolanda héritier ibula balobi mikolo na meli grenade. Muyaka na bango nyonso balobi oyo koya et donc mabe eza makasi. Balobi makambo ya affaire ya la team Niki Menga ezoba ola pe mutu o Davina gola sali boye makama Niki silina nute bokoti makamba Davina Sarah Tola la voix de sans voix a se retiré na nenga mukete na makamotali la team Niki yango héritier ibula na pusana ki via ba makambo nyonso eza koleka o eza kolobama na ba réseaux sociaux ba audio ebimi Niki aloba tiboye Sarah sala tiboye Magali Kongolo bazalaka ensemble ba bande ko bunda lit o ensemble na ba Sarah Tola donc lelo toko beta masolo na Magali Kongolo to yeba est-ce que maramoto koyoka eza solo teza lokuta. Moi, héritier Iboula, je vous tiens rendez-vous aujourd'hui sur votre chaîne Congo Likolo TV. Quant à moi, je dis merci beaucoup à Dresha Motomètre Bebazi Beba, Tchafouin Omonengo. Merci beaucoup à
3L magique, Lotis Saloni, le foyer d'Arosin, la Taylor, je te salue. Merci beaucoup à mon président Bruno Loubi Kambon, propre. Pourquoi pas à groupe FG Fan Soutien Monde, Oba Simbaka, héritier Iboula. Moi, aujourd'hui, je suis là avec Magali Kongolo, Otozane Awa, Naibita Zobeli Sabatimitu. Banoko bako lela muze banda vraiment na se avant na chema micro banda na se so mata parce que balobi la voix de 100 voix bat babendani est-ce que Magali Kongolo muzozo mata kananga na maloba voilà est-ce que Magali Kongolo aza te pas bendani je le dis directement bonjour Magali Kongolo bonjour Ité Boula bonjour na batnu surtout ba abonné à Congo Likolo TV. Bonjour Pena Mosé, derrière caméra. Voilà. Donc, voilà, on est là. Ça va? Vous savez, voilà. Bandeko Barolano partout dans le monde entier. Maramba Lelo, Maramba Niki, la vente de 100 voix. Mouto Bandeko soutenir. Olobe Kazaki na. Non. Mouto Bandeko soutenir. Bozati pour Niki. Ozati lisusu ko tombola pe saratola bande ko lobaki azaki na chemin moko ko tombola c'est trop dur. Voilà. Défendre et ko tombola c'est deux choses différentes. OK. Ko tombola ko to ça la promotion. Mais ko défendre ça moto yo babenga on ana makokite tozo côté là. Voilà bon. Tozo côté là na likam. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. OK, obande ko défendre pe saratola. Bonde ko côté le kande uti ko loba. Mais siko lelo azali suna la timité. Ojo loba non. Bon no lobelo te hein. Oh lobelo. Toza mikolo en fait. Mutu ayebelo ni akoluka. Toyaka to s'engagea na makambo mutu tana ba intérêt na personnel na kati ya mutu oye moko ayebi. Donc du coup na cause na loba ke non na zanelo ko loba sur ça. J'ai rien à dire sur ça. OK. Elle a pris son chemin, c'est bon. Quand elle avait emprunté ses chemins de Niki Menga, personne ne l'a forcé. Personne ne l'a donné de l'argent. Aloba kangoye moko puis combien ça comme il on a ba prison, après c'est bon. Après rien moi Monique non a côté prison, le quoi ba luka na zonga sous deuxième fois. Bon makambo ba kangela sara et makambuté parce que Niki na ex papa ba ne ba na problème. Ba kangela ka makambu ba secret na bango oyaka ko dévoiler na télévision. Ba secret ba il y a Fali na moi si ne bande ko lobango. OK. Quand il parlait de Fali na moi si ne azo ba maramde azota mona moi ça Fali place bando que ça ba maram na bango non kota moi no banana basi ceux qui est lesbienne tout ça Niki Menga ne savait pas parce que Niki Menga ne vivait pas avec la femme de Fali. Du coup Sarah Moutaye ba on ba kanga pour na maramwana e ba kangio pour nango ba pesi liberté provisoire au bimi parce que tant est comme que non il faut zonga pour na ba raison yo pesa ki pour ba tika ba pesi liberté provisoire ba moi que ça ba soloté donc il faut zonga non kuna na prison puis bon continuer le procès après ce qu'on veut changer pour sauver pour na yo au changer na encore comme au finga Niki est-ce que ça problème tout ça bateau une mère pour na banana elle est prête à tout faire. Voilà. Okobo mara ba yo pe nous papa ko boma mutu pour protéger moi na. So que moi na ngaza likamo bosa que moi na mutu na ngobo ma pe moi na mutu. Obomi mutu na pour na ban eza ngo normal. Voilà. Era boma ka falina, era boma ki falina na nani. Era boma ki falina moi si na ye pour na intérêt au somba jeep. Pour l'intérieur au somba. Il y a au somba jeep. Est-ce que non je te dis. Je pas ne sommes même dans la team Niki. Oh non le bango. Ils sont même dans la team Niki. Voilà. Ero bomi Fali na mwasi na ye. Obimisi maramu nyonso. Po eri azalaka mwana musala ndako Fali azalaka nunu. Era ndoke ndokanga bana Fali suki. Ngana tozaka. Oh bandokanga bana na suki. Merci. To continuer. Era ndoke kanga bango suki ngano hérité tozaka. Toyeba mwana. Eza ba secret na bango personnel. Voilà. Ya zarana bango likamba kangela yango wana aboma Fali na mwasi na bana parce que o asara neza ko bomo ebi za pena ko ko boma ko OK bon ta dévoiler benga couple na bino couple ya ben public OK
couple ya bato basalaka masumu mwasi boye mobali boye nga balobaka nano koloba ngo mingi te parce que c'est un peu ya mwa kilo na monoko ça madame respect quand même donc non koloba ngo te ko prononcer ngo te voilà. Donc du coup, c'était pas Niki qui l'a demandé, c'est elle-même Azaka na compte à rendre naïe. OK. Elle Monica bimi so na na mutema. Lelo comme benga fali aza na biso. Fali ya na famille. Mais yo ya na yo. O ki sonyo like sa mutakani na biso batute. OK. O lobi kazaka impuissant. Mama mwana to loba. Tellement que na prison kuna ba comme luka ba avocat pe yo zwa ba luka yo pour futa bango ba honoraire na bango. Oh, afuta te. Afuta même pas ba honoraire. Na ba avocat na pe ba komi koluka ba fundi il faut que ça mana bango yo moni nga balusa croyant que fali ayo kele mawa limbisa ye bato côté qu'on a ba appuyer mais non c'est pas ça. Mais c'est pas ça Magali Kongolo moko musala o ezara musala moko noble mais aujourd'hui ba journaliste belé ba komi ko kota ba komi ko bomba biloni na bango na mbongo ezo sala bino nini. Bon, nga na bango na internet. Naza papa na mama mututi. OK. Na pe papa ya mututi. Na ko yana te pona pesa mutu ba conseil. Babi c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Donc du coup, fait ba peneni rolia. Ba yebi te. Na ne pena temps normal. Normalement, au moins marambo eleki. OK. Mutuna muta luka intérêt nga pene abona luka intérêt enzo nga. OK. Malgré na sala ngona nenga droiture na linga sala ngona na la team niki mambo depuis banda. Hérité oyo ka mutu monta bengo na téléphone bike magala senga ngambongo. To sinaka $1. Oyo ka ngote. Voilà. Na marambo. OK. Mais malgré na mamaniki na liate mais quand on loba comme faire rigolo na lia. Quand je te dis. Nga na banda loba, non ce que na banda loba ba komba ba l'autre là na be mission yo yebi. Soldat. Na lia la ngata différente. Ah, tiko loba. Non loba vérité. Na lia ngata. Da ba pesa na ba mbongo. Na lia ba tuna ba pesa bo pesa te. Ba pesa na bango te. Mais na kota na likama le padre mukio mo na pena que no ba appelle ou ta États-Unis. Non, il y a bien que non, le padre. Moutou a fait rigolo. Viens à faire rigolo. Tu bien le padre. Blaise 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 le padre. Moutou nanga. Blaise le padre. Ça dit que non. Golo peine quoi. Magali, petit nabis tout ça. Moi code, moi nini. Tu vois. C'est comme ça. Mais c'est quoi Babi, c'est lui qui mange à l'hôtel, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Donc du coup, ça peut être balier balar. Mais lien de ce qu'on m'a mbongo zala boy zala droit zala maramou ya basima simate oya na idée que non yo na ngana ye baka ibula polo bina balukile. OK, c'est ça le mal. Voilà. Mais après ce qu'on lien na musala eza mabete. Mais après ce qu'on lien na musala na yo eza mabete. Est-ce que tant on lobi que tozo aider mutu mutu azana problème o azani ba soutien biso to yepoto soutenir to lobelaka bolini kaka fo bolia ka na simanango ne yi allié te siko ezanini batamite mamalamu bazalaka. OK, batamite mamalamu bazé belé na kata marambo web internet la plupart batu ba fille ba youtubeuse ba ke poto yaka batamite mamalamu. Voilà. Et ataza mobala lingi yo a memi poto parce que aka muta malamu. Voilà. Pour ça muta malamu muta memote. De photo lire parce qu'il y a boulot na biso. Voilà. Photo lire reza boulot na biso. So ba pesi penga na boya ti. Mais ko benga ndeko senga na osala ngote. Voilà. So ko komi ko sala chantage ba pesa ko rambongo lire ka wana nde mabe ti. Voilà. Mais quand tu gardes le bon ta bande plutôt, osa musano bien muta moni musalo sala bien. A bengo ba blaise pas de bengo a petit nanga. Na sepeli ndingo sa musa pena kitoko pardon zono eloko amukio et ça lui bien tu n'as pas demandé au moni mais so yo commencer la chantage comme obligé batu ba pesa wana ne mabe parce que toze belé to comme obligé batu ba pesa bisombo Sarah ça la bonne asala yango pena obligé batu ba pesa mbo. Moi je dis la vérité hein na lobango après maramunyo surtout na lobaka sur ce qu'elle a fait na un problème n'a été particulier en tema. OK. Mais je dénonce seulement ce qu'elle a fait. Donc voilà. C'est être. Ils ont ma baie. Ils ont ma signe ma baie dans d'autres. Sarah Tamboli n'a combien de places? OK.
abanda wapi na baken piano babebani alonga baken piano comme okende orchestre Fali na orchestre Fali ke bavandi ti makambo ando lukazuite ipo na ezaki lokwa ndo kanga bana Fali suki fa ba mona ye azala vraiment ero ya na orchestre abosani que musicien ke nana aza star voilà makambo wana ya mamna ero kanga bana suki ba pesa kombongo asili kaseni alongwa komo ke tonga ko tonga akenda na orchestre ba benga na yi ba pesa ordre ba kota su ate deuxièmement ayo ye héritier Watanabe héritier Watanabe héritier kumisa akazi mwana mbala batu Diego ba komo bimana ti bake basali ba mariage ba libana na bonde basalaka akaka na na mutema na wana tu es tellement mal intentionné olingi ko gagner plus pour na musala muke parce que quand tu gagnes plus ça musala belé so ça musala muke luko gagner quand na mesure ozo gagner voilà n'était surtout se comprendre tout se comprendre très bien ce qu'on a musala ndeto ça là yo siko kepa héritier au baby seli mobali na yo kutaka za kine travailleur et ça na musicien mon côté à foutre ba misene chaque fin du mois ko bana ba pas papa Luambo na ba vieux papa Wemba et ça misé monta foutre ba mais yo yepe héritier mobali na yo ndinga mabete Diego azara na passeport OK ana famille botinde epotote mais héritier na mema bango poto bakenda beta concert beta mate banula na dernière minute ya tozala ape ermo reconnaissant ngana silika ka basiri ba misia fali balongwa ba finga bite bozara tana ba passeport na vite grâce na ndé boke poto fali père ayaka quartier la tende ba finga kofi na linga ngote parce que fali robina lukusobi lo linga luketu robina ni ata mbongo futela ata mbongo ezoku sobi de sobi babenga ngonini o comprendre ata na mbongo ata $100 à garantie anda kwa zara na ngotando vendre pas bato aye sans passeport famille na wana bataka munoko lelo voilà donc ata na mbongo à garantie on a eu ça ba famille ne bonga bo finga kofi et de qu'on ando souffrir fait bo sombe passeport botinda ta poto mba moko voilà faut bosomba ata mutu ata combien à l'époque bosomba kofi na mtasala nyonso wana poza oyaza yande basara bakendaka yande basara bakendaka pa ba yande basara yepe héritier oye mama koti si mobali no ba idée mabe et comme nkalo kwa genre que mobali na kuna ba futa binote okoza la kana esprit de destruction vi mobimba si quoi ba futa te ba kenda ne soit sala nini na yebité voilà au moins que non partout au kendaka au panzaka ce n'est pas bien ibula mais ce n'est pas bien magali kongolo bande ko ba kolando bosola na bande ko poto et loko onde ko na sali ko enregistrer mutu Niki ando porté na motema ayebite mutu ayaki pas soutenir enregistrement lo ben ninyo na okonte oyo katendene na ba audio ane bimi na ko jope na banaliso bande ko ba audio ane sana ya lokuta ba créer non ezaki ba audio te za ba capture de cran c'est-à-dire za ba capture de cran même pas le numéro de Niki Menga c'est un numéro ya poto kaka ayo ba que non c'est Niki on dit bien des bandes comme oh non Niki au changer numéro pour numéro mo combien ba numéro mususu combien na numéro non personnel comment combien ba numéro mususu or que mutu azo sale chantage ce n'est pas Niki Menga hérité et ça nango ya nini a salara cop mon mère mon boué est-ce que comme mère on a 800 balles parce que la femme en question a commencé à sa chantage parce que bon on a pas noté mutu kana sombo tambo na ngote na bano okufa na kati elle maintenant le quoi tu va créer buzz voilà abimission oh non c'est Niki Menga toi qui non tozonge pas Niki était la femme de Fali Niki a bien niveau na na ndenga mabete en plus beaucoup mis à niveau Niki bien beaucoup mis à niveau Niki parce que bande musu ba ko ba Niki na ndako artiste écoute a bénéficier na logo te ata bénéficier te bana wana za ba ngombe ba ba bijoux nango e bien ngote bana ba bijoux oui mais papa kuna pesi mona mutuka eza problème te mais keina kena auto sala nini auto za permis na peut-être Marco 6 parce qu'il a permis déjà bien avant on va pesier tout comparer elle est incomparable te ya solo kena ya moi kena ya voilà mokile matin aujourd'hui j'ai tellement non que c'est on a mon Ediston na habité na obanye au mon Ediston
Yaya na tapis rouge. Rêve à musicien congolais. Ok. Parce que à qui qu'on représentait Nini, L'Oréal Paris. Ok. Ah, père. Tout tika quoi? Tout tika. Tout tika. Tout tika. Ba musicien so bana musala osala. Yo na bisa famille artiste na biso fali na ndenga mabete. Avant ko finga kofi bo kanga no ba mbanga na bino bozwa temps. Fallait du chemin à faire. Nazo finga te. Voilà. Na fingi te, bo tenir nga rigueur te. Mais je veux dire juste la vérité. Ok. Fallait du chemin à faire. Voilà. Au moins les artistes sont déjà 7 disques d'or. Ato mati tapis rouge te. Au kanga masolo poto yebi. Ok. Yaya. Ba américain ba yebi. Bon artiste. Mais si ko biso awa na Kinshasa. Koffi Olomide il a 7 disques d'or. Mon côté il en a 7. Ok. Bah les gens ont certifié te. Eza certifié te ndeni eza 7. Nabi nabi ngaza warrior te. Olonga. Kala, un warrior te. Nabi muto aka ko remettre Koffi Olomide concert à Bercy. Aba ko remettre disque d'or. Ezalaka deuxième personnalité. Dans la maison peut ça disque d'or. Comment la maison de rebelle. Il y a deuxième personne. Ok. Deuxième personnalité. Ok. Nama solo ba disque d'or. Deuxième personne. C'est lui. C'est un blanc. Ba musicien nyonso ba tika ba pesa bango na ba noir. Tala bango so ba ko pesa ba disque d'or. Yo madame Ndela ya. Ok. Koffi il est le seul. Il en a 7. Aujourd'hui, sa fille, à côté de ses rêves, il y a un musicien et belé. Il y a presque nion surtout RDC. Nandenga mabit. Ok. Presque nion. Oui, presque nion ça. Et bien, miso ba mimo na ba grand star. Didi son à moi aussi ba rêve ba musicien presque tout. Ah, bah mais c'est parce que nous. Bah miso ba mi benga ba grand te. Moi bato ba wela ngana grand. Parce que ba rêve na ngoza ba tapis rouge. Ba miso ba kenda ba tapis rouge na ba 2012. Ba invité au telo te au tapis rouge ba komo benga no ba mi bale. Na ndenga ma bétérité otana benga fali ba kenda ba benga ba te. Et là ba kenda sa kuna ibana te. Bozaki même pas invité. Donc ba kenda ka boka ba photo na ba musicien et so parce que moi na Didi Stone, Pénal L'Oréal Paris, maison cosmétique munene ba star ya menene, bazo ba contrat, mais elle qui est à kende ko représentant au tapis rouge j'attendais. Après Vandi boyo non na ina finga Koffi Olomide. Eh yo. Koffi Olomide je balongba. Balongwa. Eh, ni bona moi comme bongo. Mais moi je demanderais à Keina Ipupa. Ma petite, il est temps pour toi. Bana marambo eza concret. Moi je Didi Stone. Bana marambo eza concret. Kokene na baloengete parce que batu ba loba parce que Didi Stone on a pas ne ba finga ba ndenge nyonso tout. J'aime aussi l'état d'esprit de la petite Keina. Un état d'esprit moi boy il y a ba to ba dur en fait. Bongo bien. Ba fingo ba loba mabe non, tu n'es même pas là. Tu calcules même pas. Tu regardes même pas. Otala bango même pas. Bango ba so ba vertige parce que ba va ba mi tu et puis, contrat, il faut se donner à Luka contrat. Fais-toi une mannequin, achète-toi de belles habits, fais-toi. Le monde de commis réseaux sociaux. Ok. Présence. Présence. On doit te voir sur Instagram. Voilà. Poste de photos bien. Ah bon? Deviens une influenceuse et ça l'est bien la vie. Voilà. Et tant que Bandeko ba Rolanda pour moi na mati tapis rouge à sali botani c'est un artiste oyo kutu ba fulina Gims na vidéo. Eh ben oui. Baba biki non nezana vidéo wana na soirée wana. Gims kenda tapis rouge yo kenda da tapis rouge mkoni. Artiste. Au coma de tapis rouge mkoni. Yaya. Ko linga otambola la muto te yo sa mama minene yo sa la mama minene te. O lexota. Oh na ndenge nini. Non, ils sont vérités. Ah, mutache ma vidéo bo. Héritier c'est la yo temps. Kabila simbela ba téléphone la président de la République. Président to kanga photo et moi du téléphone na simbio bo akangi photo. Pour être le roi Kabila, ba milliards de dollars et là liwana. Azala président de la République Mboko. OK. Et là malongeza. Macron ba bete mbata. OK. Et là malongeza Macron ba vanda ba ake pes ba gang bazala rakuna poto. Kota ba wesh ona ba epe ba wesh ba bisa ba pese cigarette mela.
président de la République ngolo kwa sikate et ça la manango et comment nango et comment mode président de la République on photo moi c'était fort na simbita ka refo et l'autre est-ce que président ça la rango bon Gims a surtout que Gims a un jet privé oh surtout que ndé voilà mais azana budget ana ba million ana deux femmes assume yoka ana deux femmes assume parce que que non toi mi balé mutu kanga coin na yo point ba mi bali bango wana ba Gims ah non je te dis mais l'artiste est pas un mobile ana jet privé voilà c'est ce jet privé wapi yango ya après 6 mois on est range je reviens dans mon affaire ya lokuta yo monaki on kasine ba lobi photo ba lo bana photo ba la ki ça so preuve moi na kumbara ya muto olandela nyongo 10 000 $ na téléphone obenga ye moko artiste obenga tout le jour hotel melayo ba tebela nga tongo nga mutuka ba nga batuta nga ba nga sesa accident mutuka bonga hotel nga kambo bang oh biso to longa ba guerre 40 à 45 maman elengisa biso no te bon mi d'attendre aux oies na live ya écoute écoute mutabota azam mutabota na roi David on ne peut pas ya fuenge abota na roi David abota na roi David siko yebisa nga sikoyo yo boti na roi David mobalo so batia ata na prima ngondo na ndenga mabeta mobali pona ba niveau basi ko ba mida ba magali kongolote na ozwate roi David a tula na Kinshasa na poto kuna tula ndola libanda yo zupe na muta bongo tena ndako pa oye amata tete mi pe boboti oyo bando fingara niki o abota na patron na bino so lobela finga bana niki ba bata ba mais ça problème te Marie-Laure yemoka sundola mwana awat na tuna ka Marie-Laure o sundola mwana Kinshasa mwana na 22 ans l'époque na Canada tu as fait sur 16 ans mwana tilo zalaka ana Kinshasa sundola le mwana asundola mwana ana Kinshasa tilo mwana kana kin yo ke finga bana baninga babata ya bata komo na ngoni bata na tuni bango tuna bango non bata ça veut dire quoi le mot bata voilà. Parce que bâtard est mon nom à tatate. Ok. Maman n'a pas dit ndumba azu alala ana tatate ba na sens te. Parce que ebisanga mwana oboyebi tata na yeye. Puis maman na mtapesa tata na mukanda wa komela ngo fier. C'est wa dondwa. Wa dondwa. Voilà. Bobenga bana na ba bâtard. Bon faut éducation moni. Ngana oka live mo mutu mwatine nga parti mo boye mo mo swana aloba ofinga. Imagine osa émission. Papa na komo sambela. Aisa kofi comment sambe oka papa na munoko mulai wana misana munoko mulai wana irung mabebo ko nera nani o bozi na imagine légende une fille terre à terre comme ça ce sont de pétasses de rien du tout bando tellement na ba mon pono tout ça oh na tellement mon pono bazu ba chance mo boya ki Angola bo bundi poko ma poto je viens tu parles c'est bien de parler mais banano bete solo ya kalana ozaka wapi voilà c'est ça la question. Merci beaucoup, c'est ça la question. Est-ce que nga na banga mission te pono bi nga na banda mamboza la bien tong omotongo olata bien ko vanda na bakonzi nga vanda bakonzi to te mukonzi mo mukete nga na vanda bakonzi donc ça dit comment na ba ministre minene boké randonnée bo ça dit au moins pourquoi na banga ba bilo musuta mon na bilote parce que je sais qui je suis. Je peux pas aussi me rabaisser jusqu'à un point na kita te voilà na batu batala nga héritier ya mutu musuta na talo boye. Moi, à la fin du mois, à signer à fin du mois, chaque 3 mois, avec à chaque 3 mois, on a de la magadie 2000 balles. Ok. Donc, on a moi ba réticence. Nangana zaka madame. Nangana zaka ndé na zala boy. Voilà, olinga kako zala nengo zala boy. Lelo, bande kona bisoka ya ba chroniqueuse. Moi na ya Ferregola Davina abotina na Turquie. Ba omi ko benga Ferregola irresponsable asundola mwana. Na ebité tant que madame bande ko ba kolanda yo. Okolo banenge nini sur cette affaire parce que tu dis que bana pe ba betsa ba tata mitu bazali na ba maman. Et tant que oza madame nena poser nena lobelo moko. Yokotoba. Musicien moto otanga kombo tout à l'heure.
akangela bana kanda asilikela bana voilà juste parce que bana bazo parti pris maman bon moi nya ina maman na azate OK bana na baleka au moins de ke ina lekina teva fingi papa bango au moins de ça les vidéos mo boy aboka tata bango jeton au moins de ça loro mo boy pour léser leur papa à ça la ngote oui pourquoi ça la ngote parce que moi on a bien éduqué bato ba finga niki ba comme ça bana ba très bien éduqué trop bien même OK comment mais Davina tous abatut papa ni yolinga mwana na ya boti yo boti na okuna obali na yo nanu te rien du tout du coup boti ba komo benga ngai papa na moko bofanda ne ndaku moko okomi na zemi ya bengani yo pe soki ndo bota pe ba benga ya boya koya bo faire rigoler papa te ako punir moi na été voilà ako boy aboy za droit c'est son papa aboyi OK asa papa zobate Davina sonyo ayoki sa faire rigoler ko finga o mwana na finga faire rigoler ta ibula yo mona ngo ba vandir mais aïga ba maintenant moi ezala ti wana na biyo mona o ba je o ba changer un peu papa te et fingi selio Davina finga Davina batu nyo surtout ba warrior nyo so ba comme derrière elle mais na sepela na réaction faire rigoler ababi mwana nga OK c'est ma fille voilà ma maman nga na ko traitant na TVT et talibinote OK abi mwana ba ko sai mwana ba ko sai mukolo komba na papa azonga na kibomoto OK lelo tozala ofinga papa obake papa mutu mabe OK okenda Turquie ce que poignard aux zemi papa mutu mabe papa sundola est-ce que luka papa bino oituna papa yona maman na so bokabwana ka na ba circonstance nini et pourquoi qui pa kangate so ka sarata démarche na so avec na teva bikena luka papa ngamba lebele tu as condamné faire moi à l'époque encore on a parmi ba warrior mais na télé mais comme on a dit non toko le ki sa moi na TV te pour finga papa na yi c'est immoral voilà c'est être immature voilà et ça va rendre zangatina na on se permet na le kate va finga atanga kuna olingata mais Davina leka ba warrior ba leki ça ba ken pia na ba leki ça y est chaque semaine moi on dans sa vidéo OK boka faire rigoler loba asilika a papa maman et moi na wana être faire ando boy maman et moi na yeb maramie leka entre yé na ferry. C'est pas parce que moi ce n'est pas côté soit ça m'a dit non. Aïe maman les cas. Si moi na fait c'est sa maman qui est à l'auteur. OK. C'est sa maman qui est à la base. Si papa ndo c'est sa maman te papa moi personne ça ça banate. Et ça maman sonde bo so la maman. Bo so la bien te. Bo so li bien te papa bien no piate. OK. Fanda. Voilà. Olingi mwana watika yo OK tika yo kasi na pene lo so piate bo sa obomo. Sikoyo mwana bongo okei Turquie okozwi zemi na yo voilà oboti na yo papa nyongo linga mwana bota o va passer le peu mon oui papa ni nyongo linga mwana ki amemeli zemi et risque to condamna bat na ba sentimenté voilà to condamna na ba sentimenté na makamaniki na fali so na mona que il y avait une part de vérité côté fali na ngana côté ya pe fali na lobango clair. OK ngana rebisaka basi na makamaniki na fali na bango bi bo finga moi ça fali anda coûter elle n'est pour rien voilà na lo bango clair OK elle n'est pour rien aza moi si moto linga vandi boy ba yo menacer libala ne luka se défendre pe mais elle se défendre pe tala que côté kuna pe bana bazar kokabola bana te sanisaka bana neti faire sanisaka voilà faire ça soki na pide vendre enfant bango nyonso to bana ba chambre na bango kuna benga na mutu te Davina na peso ba ke non yo vendre faire lo bango même émission voilà so maman na ndima ka yo vendre pa na ngalinga ka vandi pe voilà pour faire nga droite APC et puis alinga ka sala bien koleka o ba kosa wana voilà
Voilà. Donc voilà. Moi, on a notre niveau bakose lié. Il boule bakosi moana. Pas si. Bakosi moana. Bana pe boyo kaka air moko. Davina, nga kuna ko encourager faire ayi ambo même pas na téléphone nga. Je te dis, eh, oyo kisi papa no soni. O bana par ko fingisi na Kishasa. O fingisi o ko salier na bato ba binemi na yo kana na bangote. Yango faire ngo ali bende. Moi yo capacité. Ali bende. Oyo salier mabe, o sali mabe o fingi donc OK. Na bien pour na bateau ba linga papa na hote ba ke ba tiki na Turquie so ba linga ko fe ba ko so poto OK bateau so ba so ganga ba mari lor ba mi de ba zo ba wana moi je me que ba sangisela mbongo ba sele cagnotte ba tindela ba zo na mwana ba kotise Europe ba tika biloba loba bandeko na bango tu ba sala ngote boya mwana faire ne ba sala faire mo ko résoudre bandi boandi ko finga Davina faire ali banga bana soki plus de 22 enfants nous sont en charge on a il y la vina charge nyanga malonga faire nga lemba nango. Posez des questions à vos mamans. Botou na ba maman na ba question pourquoi est-ce que papa ça la boue pourquoi nga papa qui peut ngate so moi maman peut so ba réponse exacte comme même mukolo comme ka adulte tellement que no luka papa voilà luka ye so pour moi que non papa ba ton papa nga ba ça boue OK pas ko comme maman mari maké ça zalaki o luki ko na bino maman mari c'est maman na luka ko na luka papa mba o lingate tu parles avec ta grand-mère non tinda papa o ko sona papa na yo il paraîtrait bando so na faire banda o senga ba mbongo banda ko zone ba mbongo sikoyo bakosi yo ko zizemi na voilà en tout cas na bande ko nyos ko yamba ba kuté o me ko benga mona finga katela lingala. Et ça, on a attaqué des bêtises, on a été à supporter des charges à moi. Et ça, on est un bêtise. Bayuma va vida. Et bayuma vida kala. Bon, quand tu vas naître, bon, c'est si la kala. Oh, bayuma va vida kala. Oh. Non, bayuma. Bah, des distances, bon, il y a tapis rouge, bayuma, bon, luka tapis rouge, bon, zoité. Voilà. Bandeko balandio. Tu comme ko chité une émission à biso. Magali Kongolo, affaire Yannick Barcelone. Tu monique. Vous créez fondation. Oui, la fondation Niki Menga. Okay. C'est juste pour aider les orphelins de foi. Tous les gens sont milliardaires, milliardaires, millionnaires, avec un compte bancaire sur indemnité, mais avec du peu, la fondation Mobimba, bateau soutenir Niki Menga, ça bison surtout un après, c'est seulement seulement beaucoup de débat. Pour la pas nani, Yancine Bilele, madame Yancine Bilele, je te salue, mon thème est Angelos, on va la pembe na PC Bambote. Yancine Bilele, Bambote na paix, donc Angelica Kitaki, Faito qui t'a besoin de menga, il y a course à côté, donc du coup, parce que si tout va bien, si Dieu le veut, peut-être semaine prochaine, si mercredi, dans Tozana Braza. Tozana Braza pour le compte de Tim Niki Menga, Tozana invitation. Il y a son excellence, moi tout en commun pour l'instant. Les gens, bah au moins on a tout comme. Au moins l'andara, le colo, pour lui c'est la bandale qu'on a mis la biso. Descends maman. Et l'hôpital en Ozaki, hôpital en Ozaki, on a des enfants. Je comprenais peut-être na Sebeko. Bon zoba boko. Sebeko na maternité na des enfants bazar. Mystique. Parce que quoi ça biso, bon la vérité. C'est vrai à Nambongo ko bimisani basi na hôpital mais montant on a 200 femmes de exagérer qui. Avant de ba matisi. Ba matisi ba matisi ka pe sampifo. On va créer attention. Mais on a tant normal ça même pas il y a 200 extra. Voilà. Il y a bâtiment vous avez le quoi 50 pour bâtiment à 200 qu'on a maternité. Voilà. Voilà, en tout cas la bande de mingi pardon, mingi na ngana lo baboy. OK. Moi sur Aboti, c'est pas ma béo qui bimissé dans l'hôpital. C'est très bien. C'est une bonne action, c'est très bien, on doit l'encourager. Voilà. Mais tout sur mingi orphelin na ba vieillard. OK. Pour moi sur Aboti na maina makila. Aeroloka. Ana mobali. Mobali a checké zemi on a za. Aeroloka bimissé hôpital. Et puis la maternité on a reçu ba cher. Merci. Mais ce qu'au homme de vieillard na ba vieille yo na ba maman na ba papa mikolo mikongo gumba mama lili bo luka elambao. Voilà. Azipa ala ta chaussette monene ala ta gant pour mukolo na malili simba amelati alia. OK. Ba fait na ba ni na bino bokenda ko pesa baba no baba bébé pour na ba sacrifice.
to sendeni totala na ba orphelin na ba homme de vierre yango ndeza makambo parce que ba kolo ba zemi wana obimisa ndeko ba na hôpital. Voilà, bakobimisa bandeko na bango na hôpital. Tokomi na souk émission na biso bandeko tout balani. Ba don ya sacrifice. To sala ba don humanitaire. Voilà. Et don ya sacrifice to lingité don humanitaire. Voilà, remerciement na bandeko. Merci beaucoup na tout balinganga, ba les abonnés de Magali Congolo sur ma chaîne YouTube Magali Congolo TV. Je vous love énormément. La team Niki Menga Mobimba Linga Bino, ba fan club et Magali personnellement. Je vous aime énormément. Pourquoi pas na abonner na ngape muso à TikTok. Je vous salue. D'ici là, merci. Voilà. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso bazaki te akolanda biso sur Congo Likolo TV. Bandeko bazaki tellement belé pour na kolanda biso. Na yebi que bozala toujours branché et que ça la kitoko na elengi. Nga héritier Ibula, je vous prends tokomonana sur la prochaine numéro. Tomonani soki nzambe azongi nanu te play. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo